Au moins, il dit qu'à peine, ce n'est pas pour rien. Et belé plusieurs fois. Autant d'accords, na d'accord, nous sommes à Senga ba libérer Moutouane. Tout le monde bâton, c'est comme si on parle qui. Et belé, non, vous savez, il y a des gens de. D'abord, il y avait une convergente qui envoyait vers l'ancien chef de l'État. Donc, Ebele Bandeko Tinda, Biloko Ebele Bandeko Tinda, Ezo Tinda Kaka, na Kogende na Nini, Joseph Kabila. Je Moussou, Magambone Ezo Tinda Kaka, Ezo Kende Tina, Joseph Kabila. Et puis, on comprend une chose grave, Tomoni Batoyo, Bazalaki ba ennemi ya Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila, lui, se réclama fils, en tant que fils, il y a Laurent Désiré Kabila, mais Abandeko continue, Batouane Nde Basalaki ba pilier na yi. Et puis, le procès est ouvert. Balobi ba condamné ba mais procès est ouvert. Et puis, ce n'est pas que tant que libéré dit qu'appende, c'est-à-dire ba effacer. Belé bazo seng réouverture ya procès wana. Pour basamba parce que selon donc plusieurs observateurs, ce que tale ki procès wana ezaki na ba point moko ba bande ko simba. Ba bande ko tika parce que bazo mona ke ezo memele biso ko kende na mututel. Bazotika yangwana nde ejika pende kuto lubaka ye azana besoin asamba poto yeba réellement ba commanditaire yo basali biloko wana. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir na bandino sur la face céleste. Mbote na bino mbote bozali ebele partout dans le monde. Boza Rolanda biso par la internaute wana niveau États-Unis na Kentucky na moni Maurice Kianga na pesi mbote. Dans l'Europe, dans la Suisse, maman compte de chita la main des opprimés, dans Belgique, moi de Charlotte, en Asie, Océanie, en Afrique, en Angola, en Moni, Docteur Emery, sans oublier en République démocratique du Congo, Israël de Konabino, Moïse, Kanchiba, l'émission Bolingaka, dans le bâti, autosol, la décryptage, actualité politique. Merci de rejoindre John, mon qui est ma caméra, Nandeko, Alvin, bien-être, toujours, Lola, Ezo Futa, Simatoro, Banjabo, Betorozoye, Wapi. Nazalinga Motanzane, Sion Makase, Royamba. Ndeko Jeff et Sali Mikole Bele Oyo, alors il y a sur la partie de bisoté, mais le lot endémique pour répondre et puis biso, dans le monde de tout ça, décryptage à archaté pour Tinaï. Il n'y a pas toujours votre côté d'archaté à biso. Papa, Kapiam Bakashi, l'Abdoul, Oyo Azalaki, Molo Ngani, maman, Mouniaï, Kapiam Badoul. Banana, Nto Kalisi Bongo Zamala Makas. Ndeko Jeff Mbote. Mbote Ndeko Antiba. Bonne santé. Bonne santé Kimia. Ouais, Salim Mikole Bele. Bon, na banda ko zela kaka obeng sanga. Nde na yele lopo tolo belaka makambo nyonso. OK, merci bonne santé et santé union sacrée. Ndeko union sacrée eza kitoko makasi santé nango eza pepele. Tozana kimia penda na union sacrée. Neza kimia beaucoup yamba nako beni benemi ya papa Etienne Mnes Lambert Mende. Bon, premièrement bon, premièrement Lambert Mende comme union sacrée comme non jungle eza jungle tendeko Moses. Lambert Mende aza vraiment azalaki ennemi ya papa Tshisekedi te mais azalaki muto ya banda ko travailler na banguna ya mboka ozomona donc biso tozalaka na ba ennemi te tozomona kaka bana ya mboka o bazo travailler contre la population bato wana nde tolinga kozala na bango pembeni te mais na cadre ya union sacrée nde Kwantibal na yo kipe bato ebele balobi mais pona nini union sacrée yango tokomi koyamba ba Lambert Mende tolingi bango te soki ndenge nini omoni premièrement il faut boyeba il faut kotala d'abord vision ya mokonzi ya mboka nini mokonzi ya mboka zoluka boyebi ke premièrement tozoluka cohésion nationale unité ya mboka toko exclure batute biso tozo boya ba Lambert Mende te mais tozo boya comportement bizaleli ya mabe ya kosala makambo eza contre mboka omoni makambo biso to boya ka yangwana siko za sina troze tikali ba changer comportement zelande ko tozo koma place ozotuna omoni siko tango mokonzi ya mboka alukaki asali union sacrée. Union sacrée d'abord ezani. Union sacrée en réalité source ezande majorité parlementaire au sein du parlement.
Donc coalition est la majorité parlementaire de union sacrée. Si vous bande ko tamba zoloba mendete batusuta bazo tolingi mendete. Bon, en réalité, mende en soi en tant qu'individu, tous un problème na été, mais tous un problème na makamba mabe ya salaka. Mais na mito, quand vous regardez Lambert Mende comme individu, donc bozo ta la mabe, parce que derrière Lambert Mende il y a Lambert Mende aza chef ya CCI allié. CCI allié azana ba député belé. Ozomona. Donc Lambert Mende ndengo ozomona ye Lambert Mende wana aza presque ndenge moko na donc presque ndenge moko na MLC. Talaka MLC mobimba. Point na ye au niveau ya parlement eza presque ndenge moko na Lambert Mende. Ozomona ndeko Antibat. Donc Mende pas à la plateforme né. Oui, azana CCI allié. Azana ba député national na ba député né provinciaux. Donc mais Fatih Daté déjà calcian et c'est au Luka Bat Moussouti nani. Non. Au moins on ne peut pas être satisfait parce qu'on ne sait pas ba oyo baye pour na ko détruire. Na ba oyo baye pour na ko construire. Faut aux oignons d'abord. Non, nazala bate ko oignons. Muto ya ko ya pour adhérer na vision ya chef de l'État. Toko ndi mabiso to boy mutu te. Tozo boy ndé tango ko ya pour banda ko bloquer. À ce moment-là on te met à l'écart. Ozomona. Tozo tala Lambert Mende te mais biso toza na besoin ya ba député. Ozomona, ba député ozomona que Lambert Mende aye. Mais tango Lambert Mende aye. Biso tokolo bateka oto bengani mutu. Non, le chef de l'État ne peut pas faire la politique de discrimination. C'est contre même la constitution. Le chef de l'État azawana yemo azo représenter symbole ya unité. Article 69 de la constitution est clair. Donc le chef de l'État est le symbole de l'unité nationale. Donc ye azawana pona kocha batu nyonso ensemble. Azawana te pona ko boya batu ko sale loko moko discriminatoire. Non. Le chef de l'État est là pona ko sangisa batu. Mais attention. Ezate ke tango tozozo Lambert Mende. Donc c'est-à-dire makambo nyonso ya kosala ya mabe ou bien oya salaki tobosani yango ou bien justice abosani yango. Non, l'action du chef de l'État est politique à ce niveau-là. Mais la justice est indépendante, vraiment indépendante. Na place où on a battu, il faut bazala, ba comprendre, ba distinguer bilo. Donc ceux qui ont sali makambo, ils sont contre la loi. La justice va s'apprendre. Même sala et je suis interpellé. Mais na lobby. Oh, ça n'arrive. Na union sa casa ministre. Rapport à Pingba Bengi. Na eloko mon côté balobi ke tango ozoya. Pourquoi tu as na union sacrée et la blanchisserie? Non, l'union sacrée n'est pas une blanchisserie. Pour preuve, Roger Mbalaza na union sacrée. Mais Bakangi na poto. C'est-à-dire, il a Bakangi na France. Il avait ses problèmes na justice. Donc, baza parmi bato oyo, baza na kati rapport mapping. Bato bayaka na bitumba, ba rebolo bayaka. Bato bakufaka na bitumba wana. Justice est kangi. Donc nenga kangi wana ça n'a rien à voir nano. Yo qui chef de l'État intervenir na eloko wana. Non. Alobaki à côté que justice, que ce soit la justice internationale ou nationale, à côté que justice a salamona et salamsalena. Yangwande to ça. Donc Lambert Mendaya, onanya. Problème est atteint. Mais tango comment est-ce qu'on va travailler? Poste de responsabilité, poste stratégique. Est-ce qu'on va donner à quelqu'un comme ça? Non. Donc, tu n'as pas comprendre que tu as un niveau ya poste. Or, ce n'est pas ça. Idée ya union sacrée za wana. Donc so bolingi boya na ba député baya toko boya congolais te chef de l'état za wana te pona ko sale discrimination to boy ba congolais o to boy non. Donc ta Kabila so yeba Israël. Kabila. So qui a ko adhérer na vision ya chef de l'état. So qui a ko adhérer parce qu'auparavant il y a bande comme izoloko la so qui président bis. Ozomon, so qui a ko adhérer na vision ya chef de l'état. Mais où est le problème? So d'abord Kabila ko ki koyate. Vous savez pourquoi? Parce que si Kabila pouvait venir, c'est-à-dire, et logo est créé divergence. Tolobi Seni, il faut qu'on réforme la Seni. Chef de l'État, il faut qu'on réforme Seni. Il faut qu'on ait la Cour constitutionnelle et vraiment républicaine. Kabila bande ko s'opposer na biloko na. C'est ça makambo moko est créé divergence entre biso na Joseph Kabila na batulai. Siko mutu wana ko ya les choses nene. Ce qui a c'est-à-dire adhérer à ce que le chef de l'État disait.
ozomona mais soki aye adhérer na union sacrée c'est pas le problème. Et moi je ne trouve pas le problème, l'inconvénient n'est pas là. Mais tant que justice ekoya kozwa yo ata oza na ndako ya fachi béton bakozwa yo kuna bakena yo donc koya te ke o nazoya comme ça tant nazo comme kuna Félix akoya ko couvrir. Non, si Félix pouvait couvrir, il pouvait couvrir Vital Kamerhe. Ok, merci de continuer. Donc quand tu as des problèmes, continue à dossier 12 millions. 12 millions pour l'Assemblée nationale. C'est les ambons et belé fort. Oui, négocier la nation sana. Au moins ce qu'on plan nani likambo ya Lambert Mende. Lambert Mende tango aye lobby, aye na cahier de charge. Atiki cahier de charge. Mais ce qu'on nini azo senga na cahier de charge kuna ndeko. Kasi yango. Ndelo ezo pesa bakanda yangwana. Donc aye na cahier azo senga sécurité ya Kabila. Na sécurité ya batu ya FCC. Mais déjà, donc yeba que yoto okozwa eloko te okozwa parce que jamais le chef de l'État garantira une telle chose. Je dis jamais. Abondi melo kwa ndengona te. Donc ce que il fallait qu'il y ait condimana kokota kwa adhérer. Balobi ke okoya kwa adhérer librement. Donc ce qui y a na makamba cahier de charge, donc déjà ndenga zawana yo moko mitia à l'écart. Parce que ce cahier de charge ne sera jamais respecté. Dans la mesure où ozoluka sécurité nayo, d'abord, est-ce que Joseph Rebel n'est pas en sécurité? Mais il est en sécurité, il marche avec des militaires. Il est sécurisé. Mais yo lingo ozwa na ebité soko zo obtenir lingo ozwa lokola nini lokola amnistie à l'avance tout ce qui ni au sali ba crime soko balinga ba ko kango te parce que ngana to comprendre soko sali ba crime te okobanga nini ndengo za boyo yo okobanga nini o stambola déjà soko bazo to tambola déjà na ba militaire. Donc c'est aux a déjà na katia sécurité bazo sécuriser soko ozolo ba na zo senga sécurité ozo senga sécurité par rapport à nini. C'est ça le problème. Donc wana eloko wana nde tozo boya. Donc aya na ye soka alingi boya. Ndenga miyeli wana. Mais aya te na eloko cahier de charge Joseph wana ba ko garantir yango te. Donc abosa na déjà eloko wana. Alors 12 millions. 12 millions pour la session extraordinaire. Aussi en tant que population ça la misère, la misère, kama 12 millions. Moi faisant soka Kabila. Ndeko Antibal au moni fonctionnement ya Assemblée nationale. Fonctionnement et Assemblée nationale, surtout dans la session extraordinaire. Session extraordinaire et zoaka parce que bafuta ba tolo nani salaire na bango ya moi moko ya nini ya moi mon côté. Donc oui, bafuta bango presque donc il y a à peu près 3 mois ou 2 mois parce que bazo travailler na ezane chozo travailler na heure supplémentaire. On m'a dit que ce que je travaille na heure ce que est à $10. Ce que travailler na heure supplémentaire, on commence peut-être heure wana et comme par exemple $40. Et ça clair na niveau wana. Problème est nini? Déjà session extraordinaire. Tango mabunda bande ko travailler. C'était presque ce montant là. Mais pour l'instant, toza kaka na session extraordinaire wana te. Toza na mbongo ya élection, ya organisation ya élection, ya bureau définitif à part. Et puis toza na mbongo ya fonctionnement. Ozomona. Donc biloko na faut to comprendre. Ko bango balingo sambonga élection ba papier ne kuta. Nazo ko bandeko. Nazo koma. Non, ba papier eza neti ba papier ka bazo papier de la terre vide. Eza ka déjà imprimé biloko déjà bazo sala. Nazo koma côté tozokende. Problème a eza nini? Omoni premier ministre a vu document wana a faire fuiter. Basali yango na makasi pour s'attirer, oui, encore pour s'attirer la sympathie de la population. Pour pas la que talam ndenge bazo dilapider mbongo. Et puis au lieu baloba na cadre normal bazo mbongo wana balingi bazo po ba corrompre ba député. Juste pour na ko créer confusion na kati ya population. Or on est vraiment toza bête quand même. Pour na landi au moins député nani Eliezer Ntamba ou tu ko loba mais muto asali loko eza premier ministre mo. Parce que ce genre de document, comment un document comme ça peut fuiter? Pendant que Banda Bureau Mabunde Zali, c'est extraordinaire. C'est un montagne à bout. Mais Batikala ko faire fuiter document wana. Le moment où tango tozalaki na congrès, tango le président Jean-Marc Abound alobaki que congrès ezo coûté à peu près $7 millions américains. Bawanga na kiti. Mais il n'avait jamais
fait sortir un document donc disant le contraire de ce que le président Jean-Marc Kabunda Lobaki. C'est ça les montants au va utiliser à Yangwana. Mais ce qu'on peut dire, ce que moi je peux dire, c'est que Bakokiko dans quelle mesure voter comme budget moko ya c'est. Mais si cela est le prix à payer pour le gouvernement il y a un petit peuple ekende. Si c'est cela le prix à payer pour tous les gouvernements responsables. Non mais moi je suis pour. Je suis pour parce que d'abord, ne pensez pas que tant que non, il y a des gens, cours de compte à ça, on a pas na Kolande là. Et puis tant que bureau provisoire et Colombo. Bureau définitif et Goya. Ça le rapport. Audit. Oui, ça l'audit. Il est où le problème? Laissez pas un problème dans les années. Au moins, le bureau va salir yango et ça pour créer confusion. Pour créer des ordres, pour faire voir à la population que non, ndenge zaboye, bazo travailler pour na binote, talambongo bazui pour na corrompre. Mais est-ce qu'ils peuvent nous dire, banda législation ya bayibaye, banda ya za premier ministre, ba session extraordinaire, mususo basengaki, ezoki au moins combien? Et ça il ne peut pas nous le dire. Et puis na mbongo oyo moni batie mbongo ya neti ya fonctionnement parce que mbongo a salaire lokole ya ba assistant parlementaire mbongo a salaire lokole ya ba administratif et longo kaka na mbongo bazo senga wana ozomona. Je ne dis pas que les montants et je ne minimise pas les montants mais je vois l'esprit qui est derrière la publication ya document wana ozomona parce que politicien tokoko comment na kaka neti mbongo te. Oui, l'argent, l'audit, donc la Cour des comptes fera son travail. IGF fera son travail, on va vérifier. Et quand on va découvrir que non, les montants a été dépensés abusivement, non, ils vont répondre. Si c'est pas là, merci de continuer dossier. Il y a Dubaï, il y a Jeff et il y a un rapport à Mapping. Liste et liste, liste authentique, 4 personnes, tout le monde va figurer des pros qu'on a 4 listes. Et c'est collaboration na Fati ya on mana justice congolais ba ne ba livrer batouana tout le monde bateau baza ba tête non ya union sacrée o so aussi mo pe o so ba bemba ka me kuna za makaya ta ba nido e ba kombo ça na kati bo livrer ka ba kiu mo kuma to ibité est ce solo ba kauna bi ba miso ba que non liste mo yo tina pareko est c'est l'autre liste na 4 tout le monde tambo na yo so ils a liste authentique sur la liste mo authentique est c'est pas kombo ça c'est na régime à Fati et aux années 2023 après ka siko Ndeko Moses, premièrement, au moins liste combien est la liste? Il y a 400 personnes. Mais si on a liste, il y a 338. Vous avez Ndeko Moses, dans la liste, bien. Et puis, combien qui ont été? Oui. Donc, au moins, il y a pas juste Bazoluka, Ndengeninja. Bacha boepo bacha chef en difficulté. Or le président n'interviendra pas. Yangwane na utolo. Akokota na eloko te soko za na problème na justice. Tu vas terminer tes problèmes calmement avec la justice et puis revenir. Et puis kotanga kombo soko moni kombo na yo. Balobite ke bato bazaba criminel. Bazaba présumé criminel. C'est-à-dire, autant, oui, autant osa présumé, nani présumé criminel, autant osa présumé innocent. Bon, on a monité bateau bangani. Mais ce crainte sont des acteurs politiques. C'est là. On suppose que ben interpellé à Zana Bambiso ben élection 2023. Moi on s'est écarté. Ndeko, yo bomi bat. Oya goye bisebiso. D'abord bateau yo ko kambeza batu nini. Po yo sali bitumbo bomi bat. Tu viens encore nous dire que yo a besoin aux ala nani d'abord. Comment est-ce qu'on peut se réduire jusqu'à ce niveau-là? Il y a qu'on penser que muto bomi mutume. Aye na ye po ya ko kamba batu. Batu nini? Oyo bomaki ou bien nini? Omoni na moni kombo moko batie kombo oh d'abord batenor ya union sacrée eza batutende ngozolo ba ndenge par exemple ndeko utiko lobo ba acteur politique non tenor
ya union sacrée eza idée vision ya chef de l'État. Mais bano yesa babeza Kamere pas Kamere ne biso masa en top Congo na wa balancer le audio nasina landi c'est omoni Vital Kamere abandai ko bimisa ba biloko oa biloko ebele o ezalaki ba secret hein neto wana. Cela ne signifie pas que yende kolo idée. Pona makambu ya idée, ngana kolanda te poto yebi, soki na bandi kolanda na ko lakso ebele la muka idée fachi. Cash idée fachi. Vous pensez que union sacrée ça serait Kamere? Bon, si c'est lui, cela on n'en disconvient pas. Est-ce que toko kende to bando discuter nani ayaki na idée? Soki idée za malam tozo salele yango boyete, mais pour l'instant, c'est la vision du chef de l'État. Parce que Vital Kamere même yemoko azana libanda te, il faut si ça n'a pas problème ya azana ngona justice. Tango ko silisa calmement nda ko zon tango ko bima soki amoni ke azana problème te ko bima awa ko pesa susu ba idée. Toko boya idée te soki eza ya malam. C'est-à-dire biloko wana biso toza wana te pona ko landa ba biloko oyo bato bazolo baba. Donc vous dites des histoires juste pour vanter ce qui n'est pas vrai. Ndeko tango zolo batenor tango babandai ko bunde bitumba wana jour bakata courant bato bakufa na hôpital bakata courant ya inga bato bakufa na hôpital. Est-ce que ce n'était pas au vu et aussi de tout le monde? Vous pensez que l'union sacrée est confirmée le quoi? Non. D'ailleurs cette histoire c'est dans le rapport Mapingo et qu'on a vraiment exécuté à 100%. Là vous pouvez me croire. Parce que tananan ozomona tango zolo batu o Jean-Pierre Mbemba batangi Jean-Pierre Mbemba. Mais ndeko n'est-ce pas Jean-Pierre Mbemba zalaki chef ya groupe armé ya ba rebelle azaki chef ya ba rebelle azaki commandant chef nanda yebite MNC zagini ezaki rébellion et yende yeko se transformer na parti politique ezaki rébellion. Ce qui est nande basalaki babomaki batute, mais il est où le problème? Akokende kaka lobi abomaki batute batali, il y a pas de preuve batiki ye toko sepela na ye makasi. Problème est ça. Akendaki na CPI balobi kaza innocent. Mais bakangi ka côté ya corruption, ya subornation des témoins. Omani kaza la innocent. Est-ce qu'on en discute? Nous pouvons discuter aujourd'hui de ça? Non. Donc ndeko komiko sate batu nyoso bakombo na bango baza kuna soki ba interpeller bango bako kende libre surtout baza aw bako kende. D'abord ce qui est plus grave omoni bato bakima ki awa tozo bela bakeli banda ba mususu ba soto proclamer guerri alligation nga papa vanda nanu yozo bela kuna ozo mona ndeko Moses. Donc likambu ya union sacrée ça n'a rien à voir na makambu ya rapport mapping. Ok, merci. Tu continues à dossier Est. Bato bazo kufa toujours na Est to yebate guerre Est fachiba pour peut-être non OK ne s'installer na Est au comme raté bande ko Est bazo benga ba olela awa guerre Est situation za rapide ko chef ndeko omoni makambu ya guerre ya Est ça fait très mal ya komona ke okokuta kaka ebele ya bato bazo sala biloko wana ndenge na landaki général mutu moko ya babanda ko benga général auto programmé aye ko mirandre ye moko na armée mais ozolo ko mutu na zolo bake ebele ya ba acteur politique na ebele ya ba o bazo mi benga ke ba prêtre ba to bongo na ebele o baza awa baza na kati bango nde bazo financer ba groupe armé wana ozo mona ndeko. Donc ce sont des choses oyo ça fait mal. Il y a comment que ndek bande ko na biso bazo participer pona ko boma bande ko na bango. Mais talana no eloko esalimi. Tango bakay na massacre o esalina los durant des ans Fatina identifier bango ate. Non ndeko. Zela omoni guerre ya es eza bitumba te bato batelemi na position oyebika bazalaka awo neti boye kumboka mususu yeko kota ndenge Zambia akotaki tozwi bitumba toke ko bundala bango. Non, baza bato baza na kati ya population. Maintenant vous allez bombarder la population, ben on va faire comment? Donc eza neti patrouille bazo sala mais bato bazo faciliter bato wana baya ko sala biloko. C'est ligne ya bato oyo baza ligne ya ba politicien ebele ya ba politicien. Ozomona tala nanu bake kotala na
territoire nani na territoire ya localité ya Lose place bakeye ko déloger ba ADF bakeye ko kuta carte de visite. Il y a l'un des généraux au bazana commandement kuna. Mais dis-moi ndeko, oko siri se bitumana ndenge nini soki mutu oyo azotinda bino oyo azokamba bino bobunda boyo oyo azopesa bino plan. Yemoko azopesa batu déjà carte de visite. C'est pour faire quoi? Il y a beaucoup de traîtres dans cette histoire. Ozomona mais avec le temps batu na Rwanda. Nalobi donc bakego place ba rebelle bazalaki tango bakei ba rebelle bakimi babomi ba mususu bayeko kuta donc ba rebelle wana bazalaki na carte de visite donc babandeko kende ba visiter général wana ba sololi. Ah bon? Vous comprendre tout ko bato bongo mutu aboye abanda ko tinda kabino boke carte de visite je que général so chirimwa mi so chirimwa. Oh, mais mutu aza kutu kuna aza général major si jeune mabispa yenda zo commander kuna siko ba kuti carte wana carte na to yebite ba sali photoshop ba monter suspendu bende ndeko moni armée eza lokola ba eza lokola neti eza différent na makambo politique na administration nyoso parce que bien sûr bakoki ko sala eloko ndenge wana juste pour ko salir mutu mais les experts sont là pour ko étudier kaya bongo ko confirmer que non exactement la personne c'est un traître bako kangaye. On se comprend. Donc, makambo ezole kana est, c'est une trahison au sein d'abord ya nini ya donc ya ba généraux na biso. Po yo moko monaki colonel moko, azali comme colonel ya FARDC. Tant bazo bundisa bazo ba gagner groupe armé, ya kimi akena yekuna. Bon, imaginez nanu mutu bongo ako kambo ndengeni. Ok, merci Ndeko Jeff to kopela petit à petit ko chité awa. Commentaire mouki en libération di Kapen na ba révélation Mirindi. 3 minutes na mode de la fin to chité. Ndeko oyebi kaka ndenge bato ebele baloba komoni faci okoki kozala ozo sepela na faci te mais politique na ye et sa façon de faire. Moi je me demande batuana oyo balingaka faci te oyo balingi ndenge azo travailler te basalaka nini pona koyina ye ponga na ye. Moi je n'en peux plus. Au moins dit qu'à peine ce n'est pas pour rien ebele plusieurs fois autant d'accord bato banda ko na ba accord nyoso na bazo senga ba libérer mutu wana tout le monde baton c'est comme ça ba baloki ebele na vous savez il y a des gens ndeko. D'abord na zebiso banda ba makambo enyo sacré banda au moins ba prêtre ebele ba banda ko lobelao te bazolo makambo te chef de l'état zo kamba bente mais banda nani MLC ekenda na enyo sacré au moins ba prêtre wana bazolo yo moni éminence comme nani cardinal mbongo mona lobi oyoki 5 ans elobi vous comprendre quelque chose te or tozolu kande intérêt ya mboka tozolu ka intérêt ya batute donc peuple faut azalaka vigilant pona kotala makambo ndenge ezolekana omone di Kapen tango ba chef de l'état a libéré a pesi grâce présidentielle et di Kapen da yeko tomber na critère wana selon critère au chef de l'état a pesi et dit Kapen da yeko tomber kuna tango tomber kuna aza libre. D'abord la plupart des gens bazolo bake Edi Kapen azalaka azana ye innocent. Or soko landi procès wana okomona ke selon documentaire obisoto landa il y a procès wana na procès okomona il y avait la plupart ya nini ndenge banda ko samba il y avait une convergente qui envoyait vers l'ancien chef de l'état. Donc ebele banda ko tinda biloko ebele banda ko tinda ezo tinda kaka na kokende na nini Joseph Kabila nani George Kepamba utiko lobango alobi ke tomoni version mususu makambo na ezo tinda kaka ezo kende tina Joseph Kabila. Et puis on comprend une chose grave tomoni bat oyo bazalaki ba ennemi ya Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila lui se réclama fils en tant que fils ya Laurent Désiré Kabila mais abandeko batu wana nde basalaki ba pilier na ye. Et puis
bato ebele procès wana etikala ouvert balobi ba condamné ba oyo mais procès etikala ouvert. Et puis ce n'est pas que tango ba libérer Idi Kapende, c'est-à-dire ba effacer neti cahier casier judiciaire na non casier judiciaire na etikali mais il s'est fait que ya se retrouver na kati ya ba critère au chef de l'État chef de l'État oya pesa ki pona ko pesa nini grâce présidentielle et nga personnellement naza content mutu wana abima et puis bato ebele bazo senga réouverture ya procès wana pour basamba parce que selon donc plusieurs observateurs soko taleki procès wana ezaki na ba point moko babanda ko simba te babanda ko tika parce bazo mona ke ezo memele biso ko kende na mututel bazo tika yango wana nde Idi Kapende kuta lobaka ye azana besoin asamba poto yeba réellement ba commanditaire yo basali biloko wana. Ok, merci Ndeko Jeff, tu vas Ndeko Jeff, mais aussi décryptage, il y a arrêté mon moment oh, maintenant il me tourne à répondre, on a invité Ndeko Jeff, numéro de téléphone comme ça tout chité. Bon, numéro ya téléphone est égal à plus 243 85 057 10 24. Yangwana nde numéro ya téléphone. Ok, merci on toko mina suka émission biso to le bateau d'inviter qui Ndeko Jeff na tout ça décryptage en grosso modo ya actualité politique. Vous savez na kata chaîne Opération Confiance, c'était votre humble serviteur Moïse Kanchiba émission bolinga. To le bateau merci mingi de caméra humaine John Moboke Bende. Voilà c'est ma caméra ça permettre ba image bien kitoko boy. Merci na Ndeko Jeff. Oyaka oza plateau na oso bingso yaka pour éclaircir bande ono principe bango. Tiens pas mbola bino, bo prier makasi pour na RDC, bo prier makasi pour na biso pour tout s'améliorer musala. Comment na numéro comme toi bato lo baté na WhatsApp, ko peut-être ko benga te comment to répondre. Tiens pas mbola bino, affaire à suivre. Ciao.